topesi no bonjour. Ba oyo nyonso ba abonné à la télévision, ba oyo nyonso za monde entier, topesi no bonjour. Toye na basango na biso ya lelo, oyo eza basango oyo ya audio ya Lambert Mende. Toni to mega koyeba parce que audio wana tomei koyoka yango to comprendre yango pas tellement bandeko na ngai. Elobi ebele mais tozo comprendre toye ba justice banini. Yango toye ko sala émission po to mega kosolola pe to asala analyse ya audio wana elingi koloba nini. Lambert Mende azo solo na kati ya audio wana tomoni circuler mingi to landi payé asali moi asali émission alobi likambo ya audio comment et s'est passé qui mais biso na kati ya télévision to ko tika eleka boete sans pourtant to me ko analyser yango koyeba tina ya audio wana ba abonné nyonso to bande ko nyonso ya télévision to biso mbote Nzambe abat la mort la moko en tout cas ba abonné actif na biso oyo tout balela radio télévision toza na posa ya message na bino boza toujours na ba émission na biso bo participer à la émission ko sala ba commentaire eza malamu ba congolais nyonso ya monde entier toza kolobela likambo oyo ya audio na tina ya ndeko na biso Lambert Mende toyebi na mboka na biso toza kobunda justice esala musala nango mais na kolanda audio oyo elakisa biso biloko mosusu j'espère bato baza ko comprendre parce que na kati ya audio makambo ebele c'est elobami na kati mais bato bameki kolimbola yango te bato bameki kosala ba analyse na bango mais tema biso tozalaki na patient tozela moment oyo tokomia kokisa biloko nyonso belema nyonso to comprendre audio yango po to meka kosola na bandeko na biso to meka ko partager yango to yeba lisolo nini eza ebetami na kati po to comprendre audio wana vrai yango biso awa na radio télévision to ngi boyo kana audio après to meka koya ko analyser ensemble la bino to yeba nini il passe na kati ya audio yo. Oui, camarade, c'est quoi cette histoire de prendre à partie les juges de la Cour constitutionnelle au nom de notre parti sans même m'informer, faire signer au maire des documents, aller avec maître. C'est toi qui engage le parti maintenant? Non, Excellence. Mais comment? J'ai été convoqué hier par notre autorité morale pour m'expliquer. C'est pas ces affaires-là, comment il s'appelle, qui a pris ta place là au Parlement? C'est un certain... Quel est son nom? Mbaki Masanga. Voilà. Au nom de Mbaki Masanga, CCU et allié prend à partie 5 juges de la Cour constitutionnelle. Tous les 5 juges pro-Kabila. On les prend en partie et il y a une procédure qui est ouverte à la Cour de cassation et les gens de cash veulent profiter de ça pour modifier complètement la composition de la Cour constitutionnelle. Et c'est moi l'instrument de ça maintenant. C'est moi. Personne ne parle de Bengo. Personne ne parle de Omer. De Mende qui a changé de camp, il est pour Tshisekedi, etc. Tu te rends compte de ce que tu fais faire? Il reste que l'excellence, on peut juste faire un désistement comme je Oui, mais il faut éviter de faire des histoires dans l'indiscipline, Bengo. Quand tu te fais confiance et puis tu fais des choses comme ça. Non, on croyait peut-être que ce n'est pas seulement Bengo, c'est tous les 31 qui ont essayé un peu de faire la prise. Non. Ici, il s'agit de Mbaki. Oui, ça c'est pour nous. On parler de personne. Ça c'est pour nous. Les autres ont introduit, même vous pouvez demander même plus. Même CDAA, ils ont introduit aussi. Et depuis mobile. On croyait peut-être que c'est une procédure qu'on faisait, bon. Si, on préparait une prise en partie pour confisquer la Cour constitutionnelle en faveur de cash et nous arracher à nous le FCC. Ah oui, Excellence. C'est quoi cette histoire? On va retirer, Excellence. On va retirer. Je m'excuse pour ça, c'était une procédure, bon. Moi, je croyais peut-être, comme tous les autres l'ont fait, on va retirer. Il faut savoir gérer le temps. Quand une affaire n'a pas pu se faire, on assume ça. Nous cherchons comment tout caser, tout ça. Mais vouloir casser la baraque comme ça parce qu'on a un peu de fièvre, il faut casser le thermomètre, c'est pas sérieux. Sincèrement. Oui, camarade, c'est quoi cette histoire de prendre à partie les juges de la Cour constitutionnelle au nom de notre parti sans même m'informer, faire signer au maire des documents, aller avec maître. C'est toi qui engage le parti maintenant? Non, Excellence. Mais comment? J'ai été convoqué hier par notre autorité morale pour m'expliquer. C'est pas ces affaires-là, comment il s'appelle,
qui a pris ta place là au Parlement. C'est un certain... Quel est son nom? Mbaki Masanga. Voilà. Ah. Au nom de Mbaki Masanga, CCU et allié prend à partie 5 juges de la Cour constitutionnelle. Tous les 5 juges pro-Kabila. On les prend en partie et il y a une procédure qui est ouverte à la Cour de cassation et les gens de Cache veulent profiter de ça pour modifier complètement la composition de la Cour constitutionnelle. Et c'est moi l'instrument de ça maintenant. C'est moi. Personne ne parle de Bengo. Personne ne parle de Homer. C'est Mende qui a changé de camp, il est pour Tshisekedi, etc. Tu te rends compte de ce que tu me fais faire? Je m'excuse, Excellence, on peut juste faire un désistement comme je Oui, mais il faut éviter de faire des histoires dans l'indiscipline, Bengo. Quand tu te fais confiance et puis tu fais des choses comme ça. Non, on croyait peut-être que ce n'est pas seulement c'est tous les 31 qui ont essayé un peu de faire la prise. Non. Ici, il s'agit de Mbaki. Oui, ça c'est pour nous. On va parler de personne. Ça c'est pour nous. Les autres ont introduit, même vous pouvez demander même plus. Même des AA, ils ont introduit aussi. Et depuis Mobile. On croyait peut-être que c'est une procédure qu'on faisait, bon. Si, on préparait une prise en partie pour confisquer la Cour constitutionnelle en faveur de Cache et nous arracher à nous le FCC. Ah oui, excellent. C'est quoi cette histoire? On va retirer, Excellence. On va retirer. Je m'excuse pour ça, c'était une procédure. Bon, moi je croyais peut-être, comme tous les autres l'ont fait, on va retirer. Il faut savoir gérer le temps. Quand une affaire n'a pas pu se faire, on assume ça. Nous cherchons comment tout caser, tout ça. Mais vouloir casser la baraque comme ça parce qu'on a un peu de fièvre, il faut casser le thermomètre, c'est pas sérieux. Sincèrement. Tolandi Bino Nangai, Tolandi ensemble audio, Ndenge Elobami. Na katia audio yotomoni, la mère mène de Azakoloba. Eza montage te que no ba monter bona bote. Eza la mère mène de Azakoloba. La mère mène de Azakoloba nani. La mère mène de Azakoloba na moko ya candidat député ya parti na ye. CCI de parti ya Lambert Mende. Moko ya ba candidat na ye nde oyo no solana Lambert Mende. Mutu wana député wana candidat maléré lokola bawera lokola bajangu bal oyo bakendaki na cour constitutionnelle po balandela makambo na bango koma bakweyaki siko tema bakataki likambo yango ezaki lisolo ya député candidat député maléré na Lambert Mende na kolanda na kati wana eza makambo oyo ekofungola biso banzela ebele po to comprendre biso oyo tolobi que non état de droit justice esa musala nango nzoka justice ezalaka déjà cour constitutionnelle ezalaka côté ya FCC tona audio oyo nete ko comprendre Lambert Mende aye kolobela biso vérité afungoli biso miso bande konanga ba congolais eza lisolo ya koyokaka pe ko comprendre ko sala ba analyse normale oyo biso sala analyse na biso eza concerne biso ba radio télévision eza te analyse ya mutu mosusu na kati ya émission tolandi Lambert Mende oti kosala alobi que non abane kosolola na moko ya ba député to moko mutu ya parti na ye ayebaki te que non mutu wana aza ko enregistrer ba masolo obosolola mais ayeko kozala surpris ya koyoka bapanzi yango na ba réseaux sociaux. Mais na kotala audio oyo bouti kolanda tomoni mois to année ya audio balakisi yango te to eza audio ya kala bata ya campagne to bata oyo bata après ko misa ba résident ya ba nani na bata o ba wera ba nyuso ba jango ba sala kolanda na ku constitutionnel kolanda ba komona bango peut-être ezaki ba moment wana mais ko na moment oyo kozwa mo ampleur nde abanda koyebisa ye pourquoi engager tout groupe toute partie engager parti na makambo na yo sans important ko consulter bakolo parti tandis que ye Lambert Mende na parti na ye baza na kati ya FCC autorité morale le ayoki audio wana le ayoki makambo wana ba interpellaki déjà Lambert Mende akende ko samba pour likambo wana nde Lambert Mende est-ce que oyebite ozwa makambo na ba G to ameki ko expliquer ye
nde tina ya audio analyse na biso tosali oyebi te cour constitutionnel ezalaka maboko ya nani ya FCC parce que baza kowela entre cash na FCC état de droit oyo toza kozela biso tout état de droit juste esa mosala nango na tina boye koyoka audio ya Lambert Mende oyo eza kofungola bato miso bacomprendre nini se passe cour constitutionnelle eza na bato oyo ya Kabila nde bao baogere yango maintenant soki parmi bajuge oyo 5 juge oyo basalaki keno baannule nani ya bavoi ya moto wana to soki faci amoni keno bazalaki na magui wana bakoki kosuspendre nde crainte ya nani ya Lambert Mende bakoki kosuspendre bango mpe bakoconvoke bango nde crainte ya Lambert Mende nde tina ya audio oyo maintenant biso awa na télévision toye kolobela toza na posa ya état de droit. État de droit eza justice il faut ezala au milieu esala mosala nango normalement ndenge tozomona baoki kobenga bato basambaka bona boye monsieur ya komona parti mo boye nde baogere parti mo boye omoni ke état de droit eza te peuple congolais tozokende wapi FCC ezalaki plateforme ya dauphin oyo baza koaccompagne mpo battre campagne selon mwana mboka oyo auti kolobela biso kala mingi te mais toza komona makambo yango ezokende kaka ekomi parti ndeko bazili auti kolobela biso epe auti kolonga na FCC ezalaki mpona élection mais ekomi parti politique parce que na komona na moment oyo makambo oyo ya audio eza ya lelo te bapesi date ya audio oyo te bandeko mingi balekisi yango mbangu bameki kotala te il faut koyeba nini parce que ngai nakombanaki mpe te azosola nini parce que audio eta ecircule partout réseau partout bato bayoki yango Lambert Mende na mutu na ye ya parti na ye alobi mutu wana pourquoi engager tout un parti mpona madossier na ye oyo azolandela parce que mutu wana azolandela dossier na ye assistant te amati likolo na dossier na ye siko eloko wana sikoyo ekocreye mwa zizani kote ya parti kote ya FCC nde yango Lambert Mende ke soki bato wana bajuge wana ke présidence acomprendre ke non bato wana basalaki magui bakoki kolongola bango nde crainte ya Lambert Mende nde ntina ya audio oyo siko biso na bino bapeuple congolais tomona sikoyo mosika wapi justice ezali bajangu bango wana balandaka so te batika bango deja bato ebele batikatika deja mais moto wana te ayebi kino bavoi na ye nde balekelaki ye alandelaka yango ti audio mpe eza ya kala mais ecircule makasi yango ntina tosali émission analyse ya kolimbola bana mboka keno audio wana eza Lambert Mende azolobela moto na ye ya parti aza député candidat malheureux nde ntina ya audio oyo ape alakisi keno cour constitutionnelle ezaka ya bango bato ya Kabila na kati ya banani eza bato bato ya Kabila na kati ya nani wana nde ntina ya audio oyo bato mingi bazwi yango tomeki kosala émission to analyse na biso concernant audio oyo mpo bato bacomprendre na kati ya FCC nini eleka tomoni ndeko bazile mpe alobi ebele mais tokolobela ndeko bazile na mbala nsima mais awa toyaki likambo ya Lambert Mende na audio na ye baoyo bacomprendre baoyo bayoki bajuriste to banini bato mingi bakomeka kodevelope to koanalyse koleka biso mais biso toanalyse tocomprendre audio tolakisi bana mboka elobi nini na kati ya audio wana merci beaucoup na baoyo nyonso baza baabonné actif ya radio télévision merci na bandeko na biso nyonso oyo bakopartage message na biso eza toujours oyo eza na kati ya audio ya Lambert Mende oyo azosola na candidat député ya parti na ye CCU eza parti oyo baza allié na nani na